Condamné terme sous Pakalobi pourquoi il y a du solo na YouTube toujours condamné pourquoi parce que zaki makambo zaki entre bango baleki saki ngo kuna biso to ebite ke adiongo la mwasa maswaku soki mwasa maswaku akenda ki ko funda to ko lobela ngo Pakaloba yokaki. Alors il faut qu'il va gérer ngo biso to ebate lo to eba vérité Pakalobi na nani na vidéo baloba na te na préféré que ennemi na bango. Et ça va sonner même na miso nzambe. Voilà. Parce que bobanda ki na bango du début jusqu'à la fin. Bokenda ki na bango na coutumier, bokenda ki na bango na civil na miso l'état, bokenda bango na miso nzambe l'église, ba paré na biso. Pour ya mukie. Pour comment ko boye oh yo moi si poko ki pe ko gérer. Parce que to lobite ke faka bombe la maswako. Mais na ba manière moko boye oh lingaka salela ngo oh lelo to yebi pete Pakalobi. Bango Pakalobi yo kena kango wapi? Pour être choqué pour faire une émission. Des oiseaux illustrés, les bus qu'on a peut-être migrapé sur illustré. Tout le monde vient Rambo. Na mon bâtiment sur la partie sur la vidéo vient Rambo sur manze mon habité ça clip. To vient le rabais le bus sur la botte sur un habité. Tembeka na mania parce que la mania route est normal habité de so ko zoomer nga ah. Mais oh ya vient habité mania. Là où là la moki le vient à la lité na bastatia batu nyonso le kabwe. Via niatine di kanga la o mel kamini là on a bangi ngabi via la biso ka perique via boaki talon mambu nyonso na ebité via boaki bongo na ebité so ka za o odil mantia ka loba ki en tout cas photo wana ton na moni na vidéo ya ba chaîne via Rambolati na se retrouver ndete na se retrouver te na ben ke o eza vie Rambo na ebite ka ningo lobe za tournage à clip parce que place on peut vie Rambo kangeli photo eza pe na mofleri te za côté nini nazo yeba te structure ya lupango wana na miro wana nazo yeba te via kendela ki ko kangela photo wapi et puis balati se le bilamba wana vie bilamba no nje ba uto lati songo na makasi ozaki na mutu mo ba kangi na makasi lata talon lata ba chaîne lata ba tozo yeba talon de la gloire to talon de vie expliquez bisona tozo yeba te vie Rambo eza qu'est-ce qui se passe? Bon, on peut venir la pause dans la talon. Il y a na coupé na panticulotte ya nini o ya pojoma. Oh, eza monde arabe. Parce na vie yo moni nini via boka pe. Et loko bozangi seli vie za péri. Ah bon, aya milaya, so via temi mal. Yeso ka boka ka péri. Donc engese ba madame mindele ya poto na bazana ba mande fwebele na basuka pembe. Donc engese le ka wawu. Donc il y a muta ba spectacle. Debisao. Te via za muta ba spectacle umela. Virambo umela. To ninga to e ba suite parce que moi to continuer tiezate. To zo e ba sans ba chaîne ité. Ensemble la veste on a coupé ya di poncho ma wana to zo e ba te. Talon on a vitré na se na zo e ba te Cynthia zaki to zaki. Talon on peut ça vitré. Donc viens à ce biloko ya Didi Stone, ce qui est Didi nani Didi Stone. Didi Stone. Tozo yeba te vie au biloko ya Didi Stone nango. Na ba tapis rouge. Mais il y a Freddy biso to satana a lobela pena mamba jet set mamba faire rigola mais plus au monde a marqué où ça s'attaque plus na mamba est victime mamba fali pour pas ya roloba que ce qu'il fallait attendre ici. Stade des martyrs, ya rotira la bolumbu. Denda kunae ti stade de martyr n'habite ba propos à bongo moment au bloqué zobeta nango na ndenge nango ozo comprendre c'est moment ya muke c'est moment ya mukie mais tant de bénissement c'est belé pété siko yo moko marka uzi place au vandi ozo comprendre barizi yo moko marka uzi place au vandi otali ndenge bloqué beta otali ndenge fallait ti date na stade de martyr muto zo pekisa mutu stade de martyr azati ça nango wala signé na stade de martyr ezali to ke ko stade de martyr eza musika atene de la gombezali ozo comprendre te mais oh comme quand comme stade mania te kasi poto kene musika te parce que to yo contredire muto atie date na été voilà fallait pour partir date na le 20 ayebi ba capacité na octobre
musala na biso eza loko tolinga marka uza sa musala na ye musala na ye eza te po sepesa faire soki faire réellement place avandaka asepelaka na musala o marka uza yaka osala eza na moment oyo akosala te musala oyo marka uza ifu basala na minute oyo ezali batombola dynastie parce que eza na banzembo ya kitoko batombola dynastie batombola président na bango awuti prison ozo comprendre base eza ba erreur mo o bango ba osala ba o mema polémique na musique eza normal mais polémique na musique esengaka ntango bino boza na fe moninga mpe aza na fe bozosala moto concurrence Sika avec la nouvelle formule de la pommade Toza Awatai, une pommade à 100% satisfaction, une pommade à base de plantes naturelles et là pour vous satisfaire bien sûr le femme et là pour vous mettre en valeur pour vos agrandissements de fesses, seins, mollets et hanches. La pommade Toza Awatai est là pour vous satisfaire. Et les hommes, on ne vous a pas bien sûr oublié. La pommade Toza Awa est là pour vos agrandissements et allongements de pénis. Nous sommes sur www.tozaawatai.com et le numéro des contacts 06 05 50 23 18 06 05 50 23 18. Soyez les bienvenus. Bokoto ya sika yango eye Gavker aye biso bakisi ya kitoko bakisi o ezali naturel bakisi o ezali ko soigner tension, diabète, faiblesse sexuelle ainsi que perte de poids. Gavker aye biso bakisi o esalemi na ba usine ya ba allemand donc bakisi o esalemi na Allemagne mais o ezali naturel o ezali ko traiter ba maladie o totangi diabète, tension, faiblesse sexuelle et perte de poids. Donc, si vous avez diabète, en 3 semaines, ya pamba, na Gavker, bakisi na biso, o izali naturel, et traité yo, 3 semaines, ya pamba, diabète na yo, esili. J'ai dit bien, diabète na yo, esili. Na kisi na biso ya diabète okosali la, ekobongisa na pancréas na yo ndenge obotama nango na lobi bien ndenge obotama nango ainsi que kisi na biso ya tension soki osaleli yango dans 4 semaines je précise bien aux guérison aux lobiko awa na Gavker. Faiblesse sexuelle, diabète, tension ainsi que perte de poids, solution yango wana. awa nzamina nayebi tisiko shuka kolonzwa mbongo ekomi bwendeni awa ka place makemba bayibinga mbongo. Nada, qu'est-ce qui se passe? nasubi na bilamba Nada, makambo mbongo salango awa namonaki ezalaka lobi na yo twino osala nini oyo eza agence ya transfert nde na pie mbongo nyonso de Nada, agence ya transfert na nzela abaki ekipe adresse te ezalango likambo ya mbongo yeboko. Ce n'est pas possible. Nada, moni munga fimbo napesi awa zaya 1 minute opiso tshungu na bataja telefone biso baesuka biso mbongo na nzela kamamba ye kutulinga mbongo ya mwasi yene mandeto lelo kwa bayasi bana okatanga pe ya bipai na bipai ya sika eye lelo ndenge tozala baboye agence na bino ya sur FBT ekomi na adresse ya sur chef Katanga numéro 5 entre Njamena na Kambo. Yaya conseil est gratuit. Omoni makamba batanzela, botikela batanzela, mais makamba transfert ya mbongo. Totikela ngo FBT. Misalane Kazinjo. Akemba Koko che. Bazui. Soki pe kuna bache. Tozui. Baso akaka. On sait jamais. Yamami. Tokiei. Voilà, bienvenue à tous et à toutes, mesdames et messieurs, bonjour, bonsoir, tout dépend de l'heure à laquelle vous allez sur cette émission présentée par moi, votre humble serviteur Barézi Baza, monsieur le journaliste. Aujourd'hui, j'aurai le plaisir d'être dans ces beaux plateaux, dans ces beaux cadres, avec l'une de mes concerts, la femme mariée, la distinguée femme. Moi, je suis Batobele Bandimarate Kakoma, lelo madame, Menzambe na bolingo na ye, lelo Malika Mania akoma
Madame Paradis. Avec elle, tu peux analyser parce qu'elle a aussi une tête très bien faite. À analyser Mamambo Kitoko, Boyebi, émission socio-culturelle. Tu analyses fait nuance, il y a musique, il y a théâtre, il y a Makambo nuance, englobé culture en général. Et Mikolo, yo, Papa Paradis, Limbisanga, et à ma bête, mania, on a surtout l'oulier, et à ma bête, quoi. Mania Mikolo, Romé qui toque fort, tu vois, quel est son secret? N'habité à bandit déjà bébé n'a ou quoi, pour babiser mes moussous. Et comme ça rappelle Baskito au Makas, tous les arabes du cœur, qu'on a mobile à Malamu, il y a un mois ça comme un ngebu. Trop solo, on a un mot secret, on a bête, absolument secret, libala, pour les camarades parents, oh, héros bomamokil. Est-ce que donc on l'appelle mania pas donc on l'a parent n'a été boy, to parent donc on l'a mania été boy, to solo, on peut les camarades soient, oh, ça il peut pito parler, n'a ya Louis, et puis to lali to la mouki vieux Rambo. De à côté la biso pena photo kuna migra bon mon avis Rambo a bête biso to ebité wana talon de la gloire sabot de la gloire eza nini talon wana ata banduma ba talon mais via Mati World to solo mambo belé penza alors bo zapete avant la pesa manya maloba na pesi merci na migra na de yo bazasi mabilili. Et puis merci d'abord Samboka Yannick Chamba Godson, patron Bogos. Et pourra pas penser aussi à celle qu'on appelle le Gaël Fundu Mama Bonheur, Shekina Vumbi qui te repétaille malgré ce que Nawa Pinaro et Baté quoi. Et merci infiniment à Gilles mon amputu Yegeto Kamazi depuis Montréal. Joyeux anniversaire Nasser Marissa Kinanga, à Botami Penza Lelo, joyeux anniversaire, succès, paix, grâce et à la partage Nayo, c'est Marissa Kinanga, Moutaïmbe, Rabiso Manzam Manzambe, Yakitoko Otozara Béni. Deux choses d'accord, on a fait la biso pour dire déjà bonjour et bienvenue Mania Malika. Bonjour Barézi Baza, exemple télévision. Bonjour, on a abonné à Malika Officiel TV. Bonjour, on a Toutou Balinga Rajos Mania Malika, Maman Yabajimo Paradis, Bana Souka Nzambe. Merci beaucoup, nos partenaires. On a vu sur Riti Beauté Nzambe à l'Oposo. Balobi Oza nombre one Riti Beauté. Nzambe à l'Oposo. Fille, Oazo soigné à l'Oposo Batou. Fille, Oazo Bongis à l'Oposo Batou. Riti Beauté, Barézi Baza pas à Kotoyo. Donc, tant qu'on a la Kotoyo. Vraiment. T'as la lol. Riti Beauté Nzambe à l'Oposo. En tout cas, merci pour nos produits qui t'ont salé la biso. Merci beaucoup, Fondation Mon Dernier Espoir. Ya Mireille Pakalov. Merci beaucoup, Nayo. Fondation Maison de Secours. Et Tozana Bango Pewana. En tout cas, Tozana pour nous soutenir. Bino, ba Fondation Nyonso. Pour soutenir Bino parce que les Tingabu personnellement, Naza orpheline. Naza on a pu pour nous soutenir. Bateau, puis Bazana ba orphelin. Nabangona ba orphelinat na bango plutôt. Merci beaucoup na bino tout bolinganga. Maman Emeline Tiemba ya tous pepele mbetolo na ibike kalaming tetozano na kini po ya kayoko yo ya lokwa mwana Yesu. Marceline Mbia AMC 5 étoiles la maman des 5. Merci beaucoup vraiment pour tout et merci beaucoup Mejimo Paradis Banasuka Nzambe. Je vous aime beaucoup. Voilà, Malika Mania, santé déjà hyper cano. Nicolo, bon bah excusez-moi pour nous dans moi ça batoumé. Oande konanga fo ndokono pa kitoko kolula e maga komi marié mikolo oko koma ngebu na biso ya mal na ibe ku photo no mona ba ifona poster mais nazo bosana. Quel est ton secret libala kaka pe du cœur to kalaté bébé azoya. Bon, omoni Barézi kolu les amabete ozande konanga tout comme ngape na olula yo soki na omona ke mère osa makamba bien Barézi a bonne santé nyo surtout eza bien stress ezate parce que mutazanga stress té parce que excès de stress ne sala que muta perdre beauté à perdre nyonso omona mais tant omona Barézi a bonne santé a en bonne forme stress na eza en coulisses. C'est-à-dire c'est que osa bien pour féliciter muto aza pembe na yo eza même kanangai on a droit lula na ndeko na yo secret eza kaka omoni mingi faut to senga nzambe peu du cœur parce que surtout senga nzambe peu du cœur donc peu du cœur ezoya ko s'installer katina yo omona ke atoza na problème ngo eleka peu du cœur on nzamba opesa oté voilà ozo comprendre donc ça dit aux en gérance parce que otala déjà que nzamba opesa nga kimia bongo pona ni te pona likambo o nzamba gérango ozo mona Barézi donc dans tout ça ezaka cœur merci beaucoup vraiment na Papa Paradis Joël Kabouya Paradis en tout cas na pesa ke ba merci Barézi quand ndingo to lo banannonce na yo bato batiaka ba point pe batiaka
bato pe batiaka no ba virgule pe batiaka pe bazalaka o pe batiaka point na suka bake bakisa virgule betika sombele bazalaka pe mais tant to mona que ça na makamu suso bato batie ba point mais nzamba ya longoli ba point wana donc ça dit il faut to remercier vraiment Nzambe et puis to pe ça merci na Joël Kabou ya paradis parce que asala loko ba tout temps musu ba koka ko salati mais ya salango donc bolingo wana kaka amour wana kaso na raisonnango et ça la kena ça toujours na kimia voilà amour wana yango ça toujours na kimia yango ça peut secret ya kokoma ngebu lisusu oui mais peu du cœur ça fait partie parce que ba résister aux en peu du cœur te atolia ke kola fufu aux en bonne santé parce que moral non déjà ça m'a bien ozomona mettons non le babongo c'est-à-dire moral ya moto ce que ça bien on ça la que moto ta lié pété à garder toujours santé na parce que moral nous rappelle que aux en problème té aux en inquiétude té aux en likamboté ozomona omoni lelo pe barezi bato ba comme candidat musuko ya munene déjà kozana kimia ozomona mais lelo to yebi plus mingi eza bato musu ba fille be balingana bango minene te et belé la plupart balingana bango vraiment minene te maladie voilà comment préférer basa na bango bataille na bango à cause d'année na bassin na mukie mais moi taille na eza nango normal ozomona donc voilà au moins ti ba fivette mayamba ba mama Gucci bana minene moko boya libela ozo comprendre abota mi bongo akoli bongo et ça lié bien omoni mais ebele to comment lukata musubo ana posa bassin to comment yeba ba stratégie ba fille ebele ba osona ba poma di banini ko bassin fongwa ma et tout mais or biso déjà to uti na ba bassin ozomona to uti na ba bassin ce qu'on a minute esenga ke naza na taille parce que nana mobile nanga pe jeune ape na posa moi ce n'est pas à munene te papa paradis a déjà moi ko fongwa ma muke biso to za pe na moi taille ba rési ko libumu na yo na moni pe sali taille sanga munene ti wa pe ngoyo baby sana na dia couple na bisa yo tara mère asali boulot massage za abi faut kitana na moni libumu ekiti ta eza quand ningo solo bato comment okima minene pona ba maladie au monde dans en gros attention ba AVC zo qui acheter attention ba estomac et comment lelo zo mona ba biso to yeba na biso ba maladie on a tenu ba estomac ba nini mais au moins ba choc mo beaucoup temps on a vie et ça là que comment peut le vendre boy que estomac suit pour nini on a moi penser moko boy pour na mutumbo et puis faut to yeba ka ko raisonner likambo moko boy o za choquer nango et kitisa ba ekita kilo on peut perdre poids on perdre poids pour na ba penser ba 10 kg longwa kitisa pour na ba penser na biso kenga na uta munene ozomona mais c'est-à-dire to vendre boy naza nanga orpheline nakufela mama nanga soki pe na moment na vandi pe boye orpheline qui pas agité na vanda nanga pe bo des fois pe na ki po solela mama biso na vandi pe na bandi olela déjà stress ne ko longolo moi 2 kilos ola muki pe na tongo boye na moni lelo yokonda parce que batu po na bango bakantera soki okondi ça dit au vivre bien té non ozomona ozo vivre bête parce que il y a des gens autant soubaka ba commenter on malika okondi boyini non tout ça na ba problème toi batu ndi na kufela mama nanga bongo na ko lokwa bakunda e to ko bosa na ekate lokwa no lia no mela papa paradis a pemé na bosa ni mama nanga même mobile nanga ndinga zaona alela mama bango moko okuta ya fandi ye moko atie mutu na se a raisonner nta musu ntembo mobo ya mama banga ndoyo ka mingi c'est-à-dire stress elongola kilo alors batu ba comprendre ka déjà son aza boye c'est grâce à Nzambe qui met Nzambe pe du cœur et puis papa paradis a pemeni ya yo moko lo bana manike ozo ya yo moko ola na yo linga pe voilà azana contrôle na yo ozo comprendre donc c'est un peu ça voilà c'est un peu ça tout la vie va siger Malika aux femmes mariées et aux AP chroniqueuses, analystes, youtubeuses, aux rappels analystes, donc kitoko. Ils ont parenthèse on a refongola et puis on kangango rapidement. Par rapport à les solo il y a maswa koué bimana pakaloui, moi salbi pakaloui pareil la bango dongola qui est na douche et sali que maswa ko pas côté de moi snaé et sali pito pas le automoni wana. Sali que parent tombo qui a bien retiré qui parrainage, yo les loza femmes mariées au bala na habité. Choix ba parrain et ça sur base ya nini et puis moi si olé otongamboka boye peut-être bokaboli batu est-ce que moi si ya libala ceux qui peut-être au monde m'a bien moko pas parrain na est-ce que oki ko luka marraine te OK quand maman pas mobali ou za un bus na yo na habité pour na yo étant qu'une femme mariée aussi okolo bani na point wana bon au moni baza lelo comment uti loba
déjà ndenge olobi parrain a retiré ki parrainage na bango omoni lelo tokoma omona mpe kaka bato ebele bakoma ozoba parrain mpe kaka mpona prestige o comprendre to mpona parrain na biso baza plafond to mpona baparrain na biso baa na mbongo to baa bata kombo soki ezalaki biso tozwaka baparrain mpona bata kombo babi ndenge nazwa ata mosusu ser na biso ambilengi ya papa Simplice Aundu est-ce que baa plafond te nayebisa papa Simplice Aundu la simplicité baza plafond te ambilengi siko ambilengi déjà siko mama leki na nga na ndenge siko ya bapale mama leki ya master na nga nde onazalaka tozalaka ozo comprendre déjà baleka mpe ba 5 ans de mariage na ndenge ya parrainage tokoka ozwa bango toza na bacouple ebele naza na bacouple ebele oyo baza pembeni na nga na ndenge ata mami Emili Nzemba ya papa tous pepele ya mbetolo mama aza wana soki mpe na mbe mama oparraine biso alinga kita mpe avec force nayebisa o mambo tu ok mais barezi nakoki kozwa mpona sentiment te il faut nazwa place oyo nayebi ke nzambe aza kooriente biso zéro bétise buzobe kozala te baparrain bazaka motema monene omoni nde otepa tozokondane ntan mosusu pakalobi pourkui ayeki na lisolo wana na youtube tozokondane pourkui parce que ezalaki makambo ezalaki entre bango balekisaki yango kuna biso toyebi te ke adiongola mwasi ya maswaku soki mwasi ya maswaku akendaki kofunda to kolobela yango pakalobi ayokaki alors ifaki bagere yango biso toyeba te lelo toyeba bavérité pakalobi na nani na video baloba na te na préféré ke ennemi na bango parce que c'est ennemi mobo oyo biso na média toyebi te ozokabona source bakonga babili kambo oyo bawelela ozwi matière nazwi matière seke tozongela yango tobetela yango mpenza tobetela yango ozokomprendre baza eza basoni même na miso ya nzambe voilà parce que bobandaki na bango du début jusqu'à la fin bokendaki na bango na coutumier bokendaki na bango na civil na miso ya l'état bokendaki na bango na miso ya nzambe na église baparrain na biso eloko moko boye oyo yo mwasi mpe okoki mpe kogere tu vois tala omoni ntongo balobaka mwasi azalaka motema monene barezi ezaka na conteste mpona bolingo na yo biyo na mobali na yo te motema monene ezalaka partout même ntina compagnie même ntina société il faut kofongola motema ya monene ozo comprendre motema monene wana mwasi mpe babi atonga mboka te oui mais motema monene so oza nango te obanda otonga mboka te obanda otonga mboka te c'est-à-dire eloko mobo oyo na nzela na yo oza mwasi okoki ogéra ngo mpe parce que tolobi te ke efaka bombela maswako mais na bamanière moko boye oyo alingaka salela yango oyo lelo toyebi mpe te pakalowi bango pakalowi ayokelaka yango wapi mpo echoke mpo tia oloba ngo na émission c'est que bango moko bacouple mwasi abeyebisi mobali na ye bango bacouple baki bamemi yango mpe bato mosusu pakalowa oyokeli yango mpe bato mosusu c'est peut-être na sens wana nga na ningaka na comprendre ozo comprendre baza epuis ya loyo lalo bango ata na kisasa ki oloba ngo na poto lisusu ozomona déjà de un nga na part ya pakalowi enoraki nanu mwasi na ye te mpo mwasi na ye koza surpris tamona ye aloba mamba bongo na YouTube même si basololaki ata basololaki yango moi je pense que moi ça pakalowi opermettre pakalowi aya koloba ngo na nini na YouTube eza problème te ye asala posa na ye parce que azalaki choqué ndenge alobaki mais esali soni barezi ngai naza surpris lelo yoyebake bango nde bazalaki baparrain na bango nayebi te nayebi kaka lisolo ebetama na ndenge moko boye ke adongola eta mosusu na barépétition na bango bakendaka to ayaka na ndaka maswaku biloko moko me naza surpris oyekaka bango nde baza baparrain na bango esali soni mpe ezokitisa to ya valeur ya baparrain ozo comprendre parce que baparrain baa banzambe bacouple te mais baparrain baza bato oyo nzambe aorienta bango pembeni na bacouple et surtout mpona bacouple oyo baza bajeune mpona kooriente bango bien libala bavandaka boye libala mwasi azalaka motema monene libala ezalaka boye mwasi maswaku mpe soki ezalaki bongo na place peut-être balobela yango libanda akokaki na kosola mpe ta mosusu na mwasi ya parrain mama Mireille akokenda kosolola na mwasi ya parrain balingi baregle yango mais moi je pense mpe kezalaki mpe réglé mais toyebi te eloko nini ematisi vent wana ti pakalowa ya oloba ona émission c'est que bande daya kobetama na sese via koki juste abimisa yango ozo comprendre ngai mpo na nga esali soni ezala pa mpona maswaku ezala mpona pakalowi bango nyonso tuka defete kaka secret wana ebimi esali soni surtout mpona kombo oyo
masque comment casque oyo bapesa ye bango barési koparene bato eza facilité eza bavaleur malgré lelo bato bakoma olandela yango mpona intérêt mpo famille wana eza na mbongo mpo famille oyo ezwaka mpo famille oyo eza boye ozo comprendre baza mais neti mpona yo mutu na obali te conseil na opesa yo barési naozwa déjà conseil na profiter oui mais nayebi de ke mère azalaka madame la mariée mère azalaka eza conseil kozwa mpona kombo te kozwa mpe mpona famille wana eza plafond te tala barési tokoma onéglige nzambe na makambo ebele yango moni nzambe akoma otika bato mosusu na bambiskade oyeba opesaki mokongo yo okutani na mbiskade wana ata mosusu akoépargne yo mais atiki yo nano ozwa conséquence to intervenaka na baka mosusu tokepa nzambe oriente biso mpona likambo oyo ozo comprendre baza kozwa baparent eza facilité il faut que vos parents vos parents mabe tout comme lelo et c'est le corps vous savez choix mabe couple na yo et vous andé nini est-ce que vous allez orienter par qui ozomona alors to bossa na nzambe te na ba posa mususu na ba besoin mususu to bossa na nzambe te parce que nzambe nde aza vraie orientation pas nzambe nde orientation ezaka ya bien ouais ozala dessus te ozomona ngazaka fier na ba parents na biso OK baza kombo baza ba renommé te baza na bango sans combo sans titre sans griffe ozo comprendre mais biso ba couple toyebi bénéfice na biso pe toyebi avantage na biso na ba parents na biso na pesi ba mbote place baza couple nani ngatebe couple ngatebe to pesi Maman Clarisse Muyembi je te salue biso mo toyebi avantage na biso mais soto ke na ninga combo pesa nango soto ke na ninga game entre parenthèses on comprend. Merci. Merci beaucoup pour l'éclaircissement. Josemania Malika, oui. Maman Paradis. Voilà, tu l'as dit, tu l'as mouki, de yazo illustré les bus, qu'on a peut-être migrapé sur illustré. Tu moni vieux Rambo. Na moni batini sur la partie sur la vidéo vieux Rambo, zo manze mon habité za clip. To vieux lo rabete bus sur ba bot sur na habité. Tembeka na mania parce que ya mania route est normal habité de so ko zoomelenga ah. Mais oh ya vie na habité mania là où la moki le vie à la lité na ba statia ba tunyo so le kabwe via niati ndikanga la o mel kamini là où na bangi ngabi vie la biso ka perique via bois qui talon mamu nyonso na ebité via bois qui bongo na ebité so keza o odile mantiaka loba ki bolata ba talon na ba perique to tala bino na oyeba te na ebité so keza te voir o odile mantiaka pesa e bango masta nanga je te sali donc to ebité via Rambo il faut ka bois ke biso ka perique pona talon de lingue ke bien na ebité exact tournage à clip yo e mon photo wana on a idée ni en fait en tout cas photo wana ton na moni na vidéo ya ba chaîne Vieux Rambo alati na se retrouver ndete na se retrouver te na benke o eza Vieux Rambo na ebité ka ningo lobe eza tournage à clip parce que place ngo pe Vieux Rambo kangeli photo eza pe na mofleri te eza côté nini nazo yeba te structure ya lupango wana na mur wana nazo yeba te via kendela ki ko kangela photo wapi et puis balati sele bilamba wana vie bilamba no ndeba utola tsongo na makasi ozaki na mutu mo bakangi na makasi lata talon lata ba chaîne lata ba tozo yeba talon de la gloire to talon ndé expliquez bisona tozo yeba te Vieux Rambo eza nini qu'est-ce qui se passe un vieux on dit na ebité est-ce que Cindy azaki wana te pour ceux qui Cindy azaki wana ninga loba te mais talon o eza yo te zande yanga tozo ba te vieux azaki na banani Edi Diora ozalaki to zaki te mais Rambo osali confusion ya kopesa vieux talon wana eza Cindy eza yete bon un peu vieux la pose na talon na couper na ya panticulotte ya nini o ya lipochoma eza monde arabe parisi na vie yo moni nde nini via boka pe eloko bozangi seli vie za peri aboka ya milaya so via temi mal so ka boka ka peri donc engese ba madame mindele ya poto na bazana ba mandefu ebele na basuka pembe donc engese le ka wawu non ça muta ba spectacle debisa yo te via za muta ba spectacle umela Vieux Rambo umela to ninga to e ba suite parce que moi to continuer ti ezate to zo e ba sens ba chaîne te ensemble la veste wana ya couper ya liponjoma wana to zo e ba te talon wana ya vitre na se nazo e ba te Cynthia zaki to zaki talon opeza vitre
to vie azwi biloko ya Didi Stone soki ya Didi nani Didi Stone tozoyeba te vie ozwi biloko ya Didi Stone yango na batapi rouge kuna to na Eddie Diora bozaki wapi botika vie kelata talon bongo soki ya Didi Stone watala Didi Stone biloko Didi Stone alata na batapi rouge wana vie bosani taye kolata wana il y a des jours comme ça en tout cas c'est dégueulasse mais félicitations quand même ici mais nayebisa yo baza bato ozoome bazoome loboko ya vie babi tatouage wana vie dessiner elongi ya nani bazoluka balandela elongi wana eza ya nani ya mare alia te elongi wana tomona yamo eloko elati linete donc tozoyeba te baresi elati linete siko toyebani posindi palata maneti mingi tozo comprendre pété donc faut te décortiquer vie moko apesi matière vie apesi biso matière nozo vie nazolinga nayeba nde siko place okende otourne clip wana eza clip to eza place ya amusement baloba place akosamise balobani amusement ototulakisi joa papa abino aleki papa ya bango tala papa aleki bango na batalon papa teseka aleki bango na batalon na ndenge koleka ya boye nayebi te vie ntione na akoma bani vie ntione akangane basuki atikane mpe bafro ya niveau nde na akoma te olata talon bongo mapata olinga ta olongolisa vie ntione yango oyo ozobunga rumba to nini yango talon eza mpona biso bana basi bagladis banani baexauce video mosusu ebima bana tomona nde vie otambola siko na talon kasi continue on nayebi biso to kata nano continuité tozela continuité toyeba vie azalaki wapi epo atamboli nango mpo akende nango ti wapi toyeba banani bainvitaki ye na spectacle nini bainvitaki ye mpo batindaki vie alata talon na eloko wana mais soki eza Edili Stone azongisa voilà là c'était juste une parenthèse Virambo Koffi Olomide umela na yo parce que oza pena muta ba spectacle aussi la jamais oza na biso Ferrego là aza libéré bato bele balobi Ferrego là azaki na kasho abeti album akitoko dynastie mais banzemo pende betami te promotion ezalaki te et tout tolala kotola mukaka marka vous allez na be mission ya Freddy na pesi yo mbote mais ya Freddy biso to satandaka alobela pena makambo jet set makambo Ferrego là mais plus au monde la marque où ça s'attaquera plus na makambo F victime makambo fali pour ya koloba que ce qu'il fallait attendre ici stade de martyr ya rotika la bolumbu denda kunae ti stade de martyr n'habite ba propos à bongo ole ko solo la tape que dynastie fera yembel biso boya sali boy n'habite na kawana manyo koloba nini. Bon, au moni, eloko na koloba barezi, yo posa chroniqueur, au sali constat pe au sali remarque, yango wana migra, au sali constat pe au sali remarque, yango no lobby. Au comprendre? Parce que to yebi ke mutu, soka leki na YouTube aye ko sala promotion ndiembo na ye. Ozo comprendre? Mutu soka leki na YouTube, to zo leka na be mission, to zo leka partout, o leka pona sala promotion ya yo. Barezi, et ya ne loko eleki ko sala promotion ya yo mon côté. Ozo comprendre baza. Pozo ba contrat, pozo ba nini yo moko visibilité ya chaîne na. Ne ko pousser batu ba ya vers yo. Exactement. Ozo mona baza. Mais Mark House, toi na posa ba lobela ferré. Le lot toyo lobela fali parce que fallait au sala keto lobelé. Barezi, ce qu'il fallait à la li, to beta du soir falité. Exact. Et ça ba musicien comme est-ce que ne to vendre to beta soir redia misi. Que a ou tu beta concert na Lubumbashi. Rien, to beta ngote hein. Ozo comprendre. Voilà. Mais baza parmi ba grand chanteur, ya mondo yo. Exactement. Voilà. Poni to lobele souté. Parce que tout le monde a to comprendre que c'est époque par époque, et ça époque il y a batu ba ça époque na bango. Mais quand même na quatre époque ou na bino ba ko l'époque. Faut pas ko lobele époque na bino. Exactement. Ko ya ko tika époque na ote po lobele époque muninga. Voilà. Époque muninga komina, époque muninga komina ngo. Bino pe boko ça l'effort bo rattraper l'époque wana. Parce que on vrai dire barezi. Le lo faire azate, faire une circulation té. Un moment faire azate. Tu dois comprendre faire écoute en côté prison to lobela qui est. Après c'est biso ko matière. Donc kuna faire na prison et que kuna soki matière soki nani o akangisa qui est mwana mabe. To juger papa, to juger mwana mabe. Pe c'est biso actualité to kangaki. Voilà. Na place to kanga to ko lobela pe ke faire azaki na prison. Ba musicien na Mark House tala. Ko sepelisa muteza ba rezi pona sepelisa singa kana finge ne minote hein. Voilà. Pona sepelisa yo réaction na nga privé to réaction na nga ko ya ko lobela ka yo ba rezi.
ekoza ata mosusu Mika Maluzi afinga na émission mo boye na pesi na ofinga Mika Maluzi menga na naka encourager barezi eza soutien munene exact pourtant ngana yo lobela su mutu wana soki eza na bato bayebaki mutu wana te eza lokwa bato bakomo luka yango nana nga finga barezi yango tokende nono o malika olobela eza nani est-ce que eza opesi mutu wana piste te vraiment opesi piste ya makasi ozo comprendre na moment o bloqué zobeta nango na ndenge nango ozo comprendre c'est moment ya moke nzembo moko ya mokie eza mpe na danse ebele mpe te sikoyo yo moko marka uzi place ovandi ozo comprendre barezi yo moko marka uzi place ovandi otali ndenge bloqué ebeta otali ndenge fallait atie date nde na stade de martyr moto azopekisa motu stade de martyr aza te ozo comprendre stade de martyr ezali toke ku stade de martyr eza mosika atene de la gombe ezali ozo comprendre te mais oyo comme kali kamba stade mania te kasi po tokende mosika te parce que toyo contredire moto atie date na ye te voilà fallait pour atie date na ye le 29 octobre ozo comprendre jusque là kuta ta biso kutu presse pe tozu na biso pe accepter yo ya ko sala ngo pe promotion mais to lo bakaka parce que to yebi que ça stade mo boye betama voilà o ba tepele bazo zela après paka pe paka sangisa po to yebi que wenge pe zaki na ba journaliste na bango bazoki pe ba mbongo ba teki pe ba publicité voilà tant sous le lobe biso to zela pe paka tant so ya faire biso ba chroniqueur abenga pe to continuer pe actualité mais ata fallait bengi biso te meto lo belaka stade des martyrs voilà eza musala na biso eza eloko tolinga marka uza sa musala na ye musala na ye eza te po asepelisa fere soki fere réellement mpe avandaka asepelaka na musala oyo marka uza ayaka osala eza na moment oyo akosala te musala oyo marka uza ifo basala na minute oyo ezali batombola dynastie parce que eza na banzembo ya kitoko batombola dynastie batombola président na bango awuti prison ozo comprendre base eza ba erreur mo o bango ba osala ba o mema polémique na musique eza normal mais polémique na musique esengaka ntango bino boza na feu moninga mpe aza na feu bozosala moto concurrence eza lokola wera soki abimisi ala kelele kuna mpe jibe abimisi th tozosala comparaison bata jibe baotia monoko na album na bango bata wera mpe baotia monoko na album na biso nde yango wana tobenga polémique ya musique mais boyo critiquer moninga te bino bowana eloko te na marché entre ta album ezali mais boosala eloko te opréféré yo olobela fali bloqué déjà même na ba Ibramovic déjà batali yango même na ba Rihanna batali déjà donc ya kuna posa yo finga ete po yo tese suka mais le contraire ndeke o kundande président na yo parce que soki neti nga naza président na yo naza présidente na yo na kata yo na moment nga na uti posa yango moi na lobi biso to soutenir Orligola oyebi po nini il faut te soutenir Orligola parce que Orligola loba qui fait reçoit bimi prison to ko changer entourage voilà il faut te soutenir Orligola bantourage nyonso bamoni ke eza ko aboutir na eloko te bakolongwa batikela biso bato baosala baye makambo afere balobe mamba afere kofinga une importance te makauza bandi ofinga fali lelo soki kofinga ekitisa mutu mais fali akite nde makauza finga fali ozo comprendre nyonso wana eza comparaison parce que paka na biso ken piana soki aya atumbi fere yo makauzo ye olanda na ken na musicien te ana orchestre te osala na chaîne na ye na société na ye ozo comprendre baza alors yo kolanda te koya ko critiquer loka fali parce que mon journaliste moko boye akumisaki fali afinga fere yo yakande yako lobela président na yo mais soko moni bino so bokomi na même dimension oyeli biso sko ba incite to comprendre que ça polémique à musique voilà fallait obeta stade na ye ata okoti sa to na posa to lo babo na lobby manka u na lobby so c'est que bino fubo senga nde fali pupa atondi sa te po bomona te yo do lo bate kadoka mutu to aza na confusion amona bamona biloko ya Freddy donc bino tu bosenga fali kotondisa te fali kotondisa stade te po tongi tomona nzoto amaka uzi ozo comprendre yo yebisa mutu aseka video ya la bay ekomi ya batu nyonso mutu oyo azokata basket na ye afilme basket na ye atena miziki na ye etamboli pa batu nyonso eza promotion te wana nini
lobi na bana mibali tu bakota bazandu baoluka ngo. Est-ce que ça promotion te eza du genre ya sele onenga loba ke fallait asala ba faux compte pour mikumisa. Ba rési soki yo sali ba faux compte pour mikumisa eza mabete. Ba peki sipe mutasa. Parce que yo ibisanga no musicien ni nokoza na imagination ya kubulele muninga kasala ba faux compte. Yebisanga non. Ozo comprendre. Ça dit comme handicapé tant où y a zoloba biso pe tona ba réponse. Exactement. On comprend bazar. Voilà. Il n'est ça il fallait analyse des biso pe to ça pas analyse. Chacun fait sa vie. Même c'est le sokatie date ya stade de martyr. To ya to soutenir yi. To et le quand to boyande ben site. C'est le stade de martyr. À to côté il y a 3 personnes mais le ko ozaki. To soutenir yoti. Ozo comprendre na minute atia omoni neti marka uzi ninga lobike omoni ti marka uzi ninga zoloba ke ce qu'il fallait ton stade de martyr aotika la bolumbu eza ba biloko mo ko lobate parce que faire pas na posa yé peta mususu ozana posa obeta concert est-ce que bata fali ba yo tena faire des défis on comprend est-ce que bon c'est les défis parce que ba bi que ça stade de martyr lelo tozomona ba jeune belé soki ba yo place musique a fallu zo beta ozomona qu'ambiance ezali et combien de façon fallait obeta dans stade de martyr ba jeune on ba ki kokota po ba mona en live voilà to pe sa chance voilà to pe sa fali chance et ça très bien Josman yato qui n'a pas lentement et sûrement vers la fin de cette émission na évité to koki ko chiter peut-être na sujet il y a maman Kalunga qui a empoisonné bato belé bakoloba peut-être aza banyongo bazoloba makambo ya poison po bayokele mawa po afuta banyongo soki bangi babotele lo école soki ndenge nini etu etu na kotala santé mpe ya mama Kalunga aza mpena ya kokoda nayebi te etant que humain etant que youtubeuse tora mpena bacomédien moment pokoki oloba nini na likambo yango. Mais barezi soki moto ana banyongo est-ce que yo kosa poison po anini pour ceux déjà dans un bateau ba soutenir qui est pour dans salle école wana bosco combien de fois soka na poison na pas yebisa ba honte ba soutenir ye to so yebisi batu kana na nyongo na yebite so to OK bien très bien on comprend peut-être à salle école na c'est-à-dire azana bateau ba soutenir kai en dehors il y a auto vivant na ba couple na biso to za na bateau pe ba soutenir biso o batika kapé bisoté. Est-ce que maman Kalunga soit un nyongo ya moto ana ba fani o ba soutenir ke tia sa l'école wana est-ce que bato na ka ba changer to ba luka pour nous soutenir ye non eza ba les ont dit est-ce que intérêt nini yo ko sa ke poison et ana bato musu kutu ba na YouTube o ba pesi ba telinga poison o tali ku mutongo lo ba tele poison on dimi na opété mais le ko ezaka analyse ye to kotika ka ye pe ba tele ke poison ye pe ba tele ke poison bongo combien de fois ma Kalunga surtout sambela pona ba richesse mboka to sambela pona bango hein baza ba artiste comédien ya mboka na biso ba honora ka biso ba sekisaka biso ozo comprendre ba sekisaka biso baza honneur na biso poto ba nigérien te poto kumisa ba ni ba ini edo banani banani ozo comprendre toza ba nigérien te donc le quoi to ba congolais c'est que ka bango na nde baza e biso kaka bango na tato yaka auto sali ba analyse boye bango kaka nde baza e biso alors ba courage na ma Kalunga nzamba pesa e makasi ce qui est pour ba leçon dia bato azana ba nyongo azana ba ni en tout cas wana vraiment to tiens entre parenthèses parce que le niveau ya ma Kalunga niveau ya ki artiste comédien no azana ngo niveau ya kombo azana ngo akozanga mutu te ata nyonga ngo eza endeni yana bato bana ba nyonga bato ya makasi ba vivre ba lia ba mela o comprendre bon ka mutu azana kombo na ye ana ba partenaire na ye ana ba soutien na ye ana bato na ye o ba soutenir ka ayo kosa ke ba tele stida artiste comédien tcheko ana nini ce qui poison azana poison dans l'hôpital kunati est-ce que ne tcheko ayaki bongo to lobake aokosa ayaki pona osenga mbongo yanga na kosi non il faut pas to koma na ba niveau mususu donc mutu aza souffrante to yaka ko bakisa ba makambu to yaka ko créer ba makambu ozo comprendre ba rési c'est pas bien en tout cas ba courage na ma Kalunga baza ba artiste ya mboka na biso Mimika Beya la douce je te salue je t'aime beaucoup Mimika Beya je t'aime beaucoup motema ya nanga José de Londres Sida Vilele motema ya nangai José de Londres Mimika Beya la douce pas à douce netika dina na la douce
badouceur bango nyonso topesi bango bambote voilà barezi baza ye nde mama na bango mpo nifu bolandeyaka nyonso oyo bato baosalela barezi eloko yango toloba bato bokomaka so moto alobi a bokeba lisongo ekomi b wana baraisonnement na bapense barezi kokanisela moto eza péché otanga bible na barezi na ko raisonnele o te soki na yoki mie fo na benga yo ke na vanda na motema na raisonnele yo ozo comprendre ko raisonnele motu te eza ke ozo raisonner na place na nga mpo nazalaki na barezi tolobaki la moko boye wana seke komo kuna ezalaki ndike ezangaki te aisha okoko napesi yo bambote ozo comprendre barezi ma Teresia aza libre sa choix na ye aza libre mpe ya kolobaka nga na muta o mais toyebi ke baza bacomédienne entre bango na bango bazaka mpe na béchange lelo okepa moninga oyo lobo okepa moninga oyo soki mpe ma Teresia bwaki mpe ka ye ndi mama na bango toyebi ke bama Teresia mpe bayebi nde YouTube nde efonctionnaka ayebi ke so mpe na beti nanga mpe eloko oyo ekokanga nango bakolobela na bango yango mais aosala ngo te mpo ayokisa mutu motema pasi to nini mais tout le monde est libre ya ozala na moto azala libre mpo nazala na yo barezi fo na se sentir ke so naza na barezi nazalaka l'aise ozo comprendre motu nyonso aza na ye libre soki mpe alobi mpe ye mpe mama na bango atangi nde mpe komba motu te sila nde mama na bango soki mpe alobi mpe bongo eza asali na ye choix na ye. La vie est faite des choix et des décisions. Vous comprenez? Ce que ça dit choix na yo barezi, ngana opekisa choix na yo te. Choix ya mutu eza choix ya mutu. Ba polémique wana kaka nde biso moko pe to zwa kango ka to ke to transformer ngo. Po to yebi ke ma Teresa soka sali pe vidéo ya genre wana, ayebi ke pesa pe moto. Il pesa na pe moto mais en soi yemo na mutema, ta mususu aye asala ki ne po ayebe kaka eloko eza na ngote. Tu vois? Donc c'est un peu ça baza ba comédien na biso. Eza la basila, eza ba pechanga, eza ba ne ba baza ba artiste comédien na biso. To moni nous pecha ye wana. Anniversaire ba Nigeria ba sa ba vidéo. Eza nerte. So na kena Nigeria mo tuninga to tu es de congolaise. Na mboka ba mu pecha. Eza nerte. A black line. Black line, happy baby, black line. Umuchumuru aimeka black line. Black line. Sombe na likambo tu wala chukuri. Oh lo bango bien benda lo baki Happy birthday. Black line. Oh, grâce nous mi baza pecha love. Baza yo nandika. Grâce nous mi. Samo. Alors yo ba benga kiote. Yo yo mtazana casting. Bateleke ta musu ba combo limité. Tomona pe ya Noela Madinga. Noela Madinga pas zalaki. Noela yo kuna na fête men nene ya kuna ko katisa. Mai butu nango. Barezi. Stefano kuna ba comme déjà Danemark. Na CP makasi komona Stefano déjà na libanda bongo. Parce que Stéphane a moi boye tous appétants na ye. Ne ba français ne wanga kuna boya kai tala nene azobana uzo mwana wanga français lenga français comprend pas français. Donc au moni barezi toza ba maman mitema o nzamba tiakati na biso c'est pas donné à tout le monde. Toi na ba fille ba oboka bana na banjela tous les jours. To le kana banjela okuta batu batondi ba boaki mwana. Mais yon na ebisi yo toza basi mais toi na mitema moko te. Mutu na mutema ne barezi conseil gratuit. Donc oluko bala mwasi oyo moko pene monike te ana mutema o atanga moko na gafe aozana mutema ya ko pardonner to ya ko orienter nga na likambo na osango bien te. Ozo comprendre na sepela ko mona Stéphane na mama bango et salinga bien to pesa e chance to pesa nene a chance na kishasa ta muso nga futa onde nini alinga futa ndeni barezi yo yebi na kishasa so muta o fonctionner te. Ozo comprendre pose quelque chose où est facilité malgré nene a sala ba live na ye mais quand même
toyebi nde tofonctionnaka barezo kobenganga mpe cope mo boye mpo na chaîne ntango mosusu na bandele nozwa moto na kitiki ntambo tokutani mais soki oso naza place mo boye naza enfermé ata cope eye moyen asala yango bien eza te tu vois donc topesa ye chance ngai et puis bafélicitation na ye kobima na mwana déjà toyebi ke eza facile te et puis na cas oyo azalaki nango ya Noël apesa ye chance o comprendre babe bataka 3 heures ndenge akokotaka boye aligote matama ibomba na saka ye moko abela te perike wana mpo perike wana eza catastrophe perike wana nde esalaki bamona ye tabi azali na robe moso alati mpo yeba ye antuka fo ozalaka ye fo oza doublure na ye mpo oyeba ye donc en tout cas ngai vraiment mais barezi toyebi ke na Kinshasa mpona kofuta motu mbongo wana ya facile te mais na mboka libanda mpe tooloba eza facile te ma apesa ye ton yango na bapesa ye ton toyebi ke nene ta mosu omoni motu mosu akoza na sue akoza na poso oyo osala eloko wana mais moyen asala yango eza te aza coincé mais peut-être soki akomi place moko boye ye moko conscience nesayebi ke ntina akomi place oyo en tout cas na ye mpo nasala eloko boye na ye mpo nasala eloko boye ocomprendre topesa ye chance et surtout ngai esengo na ngai eza namoni nene ya na Stefano esali nga vraiment plaisir bana na biso tolingaka bango tolingaka basouffri te nga mama nakolinga na souffri mais mwana te ozo comprendre baza parce que on nga na souffrir ezata moso convenir likambo nga asalaki mais mwana na ngai ozo mona en tout cas ba félicitations na ye abatela mwana bien nene abatela mwana bien batela Stéphane bien conscience toyebi ke ezali ndenge po kei nzamba sunga yo afuta na ye et puis nayebi ke neti Noël osani na minute osani ane loko sa te popa mundela yebi mamba nyongo wana te okangisele wapi yango tozoloba ye Noël apesa chance apesa chance et puis na ndenge toyebi ndenge nene ya fonctionnaka aza consciente ayebi ke ana mbongo mutu mobo ya ofuta topesa nde chance na mboka libanda eza facile te akozwa mbala moko te mais toyebi ke na mboka libanda mo ba salaire na biso ezaka mo différent soki déjà osala na YouTube na ye aozwa mpe na mo salaire na ye mo boye aza kosan sortir esala yebi omonika ofuta mpe mbongo wana ndambu bravo na ye. Bravo Néné, courage à toi et puis courage ebele penza Mano. Voilà, mania trop même sur la souka, de la fin na yo et puis moi babote pour que to kavana. Merci beaucoup na batutu balinganga c'est la fiesta Goma depuis Chine. Donc Bambote na place Ozali. Merci beaucoup Marceline Bi à MC 5 étoiles, la maman de 5. Merci beaucoup Magali et Kambafi à la l'œuvre électrique. Merci beaucoup Nabino tout au Bozara vraiment scotché pour nous soutenir biso ba fan na biso nyonso. O bolinga rapé dio oyo o pe bolinga rapé Malika Mania yemoko en tout cas na yebi ke bozé belé pour ce to bito bando boaka. O bolinga nga pe na mpaka na nga pe kapashula en tout cas bozala wana bino batu bana ba abonné belé ça va qui tokos toujours toujours kapashula donc Bambote na place Ozali maman na dodo Bambote place Ozali merci beaucoup na bino tout qui songi a te barezi merci beaucoup kapashula wana paka na oti bango na baisha okoko bapaka na biso donc tolinga bino mingi merci beaucoup na bino tout o bolinga biso ba soutien na bino bo s'abonner vraiment ebele merci beaucoup maman Emeline Tiemba ya tous pepele ya mbetolo merci beaucoup Mejimo Paradis bana Soukandiembe je vous aime beaucoup tolingi bino mingi voilà tolingi bino mingi c'est par ici que nous mettons un point final tout est bien qui finit bien merci à tout le monde qui nous ont suivis du début à la fin de cette émission Garcave et les solutions au Bélara tension au Bélara diabète sont mêlés qui n'a pas 3 semaines à pas diabète et 4 semaines à pas tension et s'il convenablement c'était la parole pour les camarades beaucoup mon numéro ezali bobenga pour aux jamais dessus et puis
Christian Marissa Kinanga Achille Rabino toujours battu pas bien joyeux anniversaire en aïe donc ça la bien merci na Francine Ekofo Gaël Fundu Mama Bonheur Kobisu na yo Chipina Vumbi Oro Ranate bébé Seigneur Claudie Otete ya Babiloti Monica Makambo fille de disque merci beaucoup na battement sur Boninganga famille Aigle papa Chris Motema maman Joyce Yannick Chamba pasola bo kangaraje obenga biso ba boss to yeba bango ta mususu boye nde to yebi ke Yannick Chamba malika pa leka ka boaka ki to yoka te nde batina musasa basala kati Tina musasa bambote na place ozali Yannick Chamba solola kande babenga ka boss wana solola pe ande ba boss ba solola biso atopandjaje voilà biso atopandjaje Rich Boten Nzamba loposo desadi Rich Boten Nzamba loposo zoso na yo moi le na tie maquillage te na ben ozaka boy poto lakisa misala ya Rich Boten donc on est ensemble quoi te wana eza ba fitili te wana mo akati zazu na ya sangisi le comme mon biden ande omo moni mourachunda ngala te mourachu azobwaka rose azobwaka teint donc nyonso tout bonne mourachu abi mikolo osani ba live te po azotumba ngola mosaka mongo moseka na ye na limbondo na ye wana ya Keli Masaki aza wana orienté tozala wana vraiment encore kuna so risque que bola ta perruque bye bye Exemple TV qui toque, rien à dire. Abonnez-vous massivement sur Exemple TV. Batou Bolinga Nada, encore comme il y a 100 perruques, il faut s'abonner. Vous s'abonner à Exemple TV. Ça Exemple TV. Vous s'abonner à la chaîne YouTube. Exemple TV qui toque, rien à dire. Il y a un exemple à suivre, cette fois-ci Exemple TV. Si on voit un exemplaire en autres, il y a s'abonner. Exemple Télévision, c'est vraiment un exemple à suivre. Il n'y a pas de polémique, il n'y a pas de conneries, il n'y a pas de... C'est vraiment... Il y a dans la lignée, il y a dans la nzela. Exemple TV qui toque, rien à dire.